Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon banama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza kuye biso Diko naga kilema tukindeko Kutala na biso avis de public Diko naga ko kilema tukinde Parce que le long deko eza nefe Parce que le long deko toko sepela Yomo kope oye binenga avis de public Et benga ka. Bonsoir, bonsoir, chers amis internautes, bonsoir. Mambote na binonyo sopaiwa kozali, binonyo so bolandaka. Didier Masuki, bonsoir à toi. Sephora Kacheti, bonsoir à toi. Mathieu Misamou, bonsoir à toi. Le sénateur Didier Imbondo. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bandiko Balandi. Boye bile comme toza na ngona minute oyo oyo za kosala bongo rage na niveau internet. Na mboka na biso ya Congo likambo ya ndeko na biso rage. Donc vraiment Ezali pas si mingi. Toujours qui bon bonsoir à toi Fatou de Maria à Riachoulouye, Yvette et Louindou là bonsoir à vous. Pour dire à vie du public tous abonnés à la recherche pour la connaître d'une sa vérité, il y a ma camoufle sur les cas internet, bis à vérité né et les caca. Donc bon là qui à Riachou à qui pototé pour mon qui dit ma suga à Riachou dans l'accès Bino, salut à toi champagne privé. Tous là on commence mon quoi mon Angeli. Donc Moyo Kavoa Sinaye n'a témoigné pour la Ligue Matrezon pour tout. Na moi Sinaye, n'a pas de Matrezon pour tout. Moyo ka témoignage Sinaye. Et ensemble, tu peux parler de ce que Kamouya, Bandekomi Bale O Babunda qui n'a Mboka ya Allemagne. Ma spéculation de Bele wa Weli Mobali, oh boy. Mais, tu peux pas savoir Weli Mobali ou Weli Mobilité. Tu reçois là ensemble d'Abino. Donc, numéro WhatsApp, c'est là où on va intervenir. À Koki Bongo intervenir. Donc, bonsoir à toi, Maman Nana ML. Bonsoir à toi. Volume maximum Morena. Donc, autrement dit, la soldate. Merci beaucoup à toi. Pesambo, Yaming, papa, Avo. Voilà. Bandeko, ils a passé, comme raison pour tout. Salut à toi, ma sœur Wivine Mobindi. Bonsoir à toi. J'espère que vous avez un peu grippé. Un peu malade, mais. Tu connais le matin qu'on pense à ça, qu'on solona mina biso à vie public, mina on sur Facebook, d'accord les morceaux, on a noté quel que soit grippe et bêta kinga, mais nous avons un peu moins, ça kosunga quoi. Vraiment, bon mon raison pour tout, à l'équipe na ba chaîne belé, à l'équipe na ba chaîne belé et les choses étonnantes. Pourquoi raison pour tout alingi ko le capable de ko Eliezer ti oyo abanda ki bongo solo oyo de ko Eliezer oyo ayamba ki bongo mama Mimi oyo abanda le kam oyo tina suka ako continuer yango. Pourquoi raison pour tout alingi ko sala émission là et ndeko Eliezer ti salut à toi Blani Ndonga là Jules Mawit salut à vous. Pourquoi ndeko Eliezer wana raison pour tout alinga koleka et pas na été et ça bon et tout na bandeko na likambo oyo toza ko comprendre yango te raison pour tout il continue toujours ya ko nier vrai maman na ye mama Mimi et les jours oyo bon moi qui na vidéo que Mayamba akenaki ko luka Sims Pati bonjour à toi Lunda Miflore Rita bonjour à toi. Les jours oyo, maman Mayamba qui n'est menacé la princesse Gaga. Moi, si y a vedette un biso, y a ballon rond. Voilà, tout le monde qui est na moui. Ma vidéo, tout le monde qui est na moui. Mais après cela, la boutou la moui lisusu. Ayaki lisusu ko bonisa susu Gaga. Na poko na la boutou kuna Lubumbashi. Ayaki lisusu ko bonisa Gaga.
alors ezalaki dégâts ya kosakana te babengi colonel moko na Lubumbashi colonel wande atinaki jibo basode ye nde bayaki kozwa mama Mayamba bakindaki na ye. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu réfléchis biso mo bandi balandi pena makambo yo. Tu mekana ko réfléchir. Pourquoi Trésor Mputu a toujours insisté qu'on nie maman Mimi? Qu'est-ce qui se passe entre yé et maman Mayamba? Tu mekana ko soit là. Numéro ça on a. On a besoin d'intervenir. A benga na WhatsApp à intervenir. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on est une raison pour toi, ça qu'on dit, ma maman est propre. Bien sûr que oui, à cause d'une affection a été. Mais, soi-disant, entre parenthèses, soi-disant, que, bah, ça là, j'ai testé Aden, depuis quand on a le Bumbashi, il paraît-il, les bimages avec maman Mimi. Mais, trésor, il y a mon maman Maya, bah, ça, bomba secret. Bah, ça, bomba secret, bah, on m'a mis balai. Trésor, il m'a dit, pourquoi, bah, ça, bomba secret? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on est basé dans mon oncle. Maman Mayamba, la trésor pour tout. Là, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Bonjour à toi, Solange Kachalakina. Bonjour, Mami Ngindou. Et là, on est entre Baroumi Balé, tout ça, on comprend d'été. Adé la Grande. Bonjour, Nayo. Maman Loboko, Kolo Soupe na Genève. Adé la Grande. Bamot Nayo. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir. Ah. Ouais. Ah, je dis, non, c'est pas ouais. D'abord, un grand merci pour tout Azali un grand renommé. Ouais. Tout là où un peu Tintin. Absolument. Nous avons mais quand on a des missions, je vais maman Mimi a connu la justice est possible d'abistre. Il y a un bon aussi que jamais maman maman Mimi c'est pas que nécessaire ça aide pour mettre close dans ma peau. Hein? Ouais. Ouais. Hein? Il y a betona kangamba biso na mangoto na benga kangamba to kisa madesi na $. Il y a toni ba mbongo ya zwana ba kabushkop wana. Allez ve dido. Toujours là ngayo. Alors voilà donc bien que Azwa le c'est facile à Azwa la pour continuer, on a ma véritable Tintin. Et puis comme on a eu que là qu'on s'effondre, comme on essaie de s'effondre, na ba histoire ezangi fondement, ezo que là qu'on s'effondre. Merci vieux Didier, on est ensemble. Mes salutations à la belle dame, la belle femme, sœur Nangamoro Super Anita, moi c'est Penne. Ok. Merci beaucoup. Le beau là oyo ndeko na biso Gloria Chama va bengi depuis Brésil. Après si intervention a intervenir pour les combattants pour tout, on a eu le but raison pour tout, asa honnêteté. Asa la bambongo ebele. Comment raison pour ta collègue na émission na Kishasa, alo banini que non maman Mimi a tenu la justice, a tenu ko funda qui est basé moi na justice à kata makam. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hier asa la mbongo ebele. Tu réfléchis quand même. Hier mon raison pour tout asa la mbongo ebele, asa la ba parler. À cause d'un bon, on a la justice, il y a un mot quoi, maman Mimi, bon, tout que la justice, c'est le but que, yo zongo yiba moi na batu, bon, ça, moi, nous avons mais moi, on a besoin été, comme ça, justice, ok, ma quel matin, ça va, Aden. Toujours comprendre, qu'est-ce qui se passe dans mon tu as trésor pour tout. Toujours comprendre, l'été. Tout le monde, quand on a dit, on a dit, WhatsApp, et puis, les appels numéro normal. Oh, nous savons que Benga, a intervenu pour la likambo, et ça, normalité, et ça, normalité. Et ça qui n'a pas tout mingi, bah pesa qui maman Mimi faute comme quoi que c'est vrai à Nejaki mwana, à Tchaki mwana ba risque ni ba neko kinzela ya Angola, koluka diamant na lunda
Et to soli na batebele batu nyonso basala nzela diamant na moment wana bango tout ba témoigner que balobi que à l'époque ezala ki wana. À l'époque où il y a diamant, c'était comme ça. Donc il faut utiliser mon épouse avant bamo bane ko baka ngona banzoto tika ndenge za kabata mangala bala basi na nzela ka ya kuduka bambo na nzela ngona bakomi kolingwa policier na se ya bolingo bazolo banenga nini baleka na ba diamant wana basola ba ki ko comprendre bakomi ko serrer bango makasi ndenge ngo ba ka changer formule bakomi ko utiliser bana. Donc, il va lui dire que ça va c'est vrai, en réalité, l'État est m'a exposé bana nimwana pour na mbongo ko exposer la bana. Salut à toi 61. Salut à toi mbote mingi na maman. C'est laissé le mkundula. Bonsoir à toi mon grand. Bonsoir à toi mon grand. Bonsoir à toi vraiment. Merci beaucoup. Ningoza en ligne na biso. Merci beaucoup vieux Célio. Donc voilà quoi. Bon, tu penses que maman faute maman Mimi, mais Mimi va témoigner que ça faute maman Mimité. Il faut maman minute. Point d'interrogation quand les gens pourquoi tu as pour toi ça boya. Dans niveau famille, bah il y a déjà que maman n'est biologique que maman mimi. Mais et l'autre qu'on une raison pour tout penser à ça ko boya. À qui vous les ramenez dans Kim, dans l'émission Mickey raison pour tout à ça ko boya kaka. La chachou Avambouski, bonjour à toi. Et allez, bonjour à toi. Mambote Nabino. Bon partager mission au pénal parce que Toyo Kanan la Nabino sikoyo moi audio ya mout oyo a coli penza ensemble na raison pour tout na quartier 2 na Njili Toyo ndeko oyo a papi kongenda donc donc, quand nous commençons au témoignage sur ma camouya, trésor pour tout. Parce que trésor pour tout, n'est pas si bino, à Gouda ko kita Kishasa. Dans ma bêta qui, moi, si ma zongle sur na pourquoi, Mila Yaki, Bakani Mama Mayamba. Bonjour à toi, Mimosa, bonjour à toi. Bakangaki Mama Mayamba. Alors, et puis c'est que Gaga Asilikaki. Gaga n'est pas Tomokaki, et puis trésor pour tout, que non. Alors, où Mama Mayamba, ou Ngai. Pour ces problèmes, oh, nous avons banana au kala. Et maintenant, quand ce qui m'a mis à le niveau média pour c'est et comment est-ce là et comment est-ce comment va te passer à autorité et aux hommes a été opportunité à mon amour a été ba koko na ye ya on à l'égal dans les médias pour que biso bata média to ko abusunga ye ako ko mona ba koko na ye mais zali ka munzo se banana ba dakala famille tout ba yebi zomu voilà donc tout ça audio oyo il y a le commence oyo akola na trésor pour tout. Papa Didier, bonsoir, bonjour. Bolanda. Ezanga yi vraiment Papa Didier makambo eza vraiment passif vraiment donc passif vraiment na mawa. Na minute au trésor pour tout azozonga na ye. Azoke biso pe katanga na minute au trésor pour tout azana aéroport azozonga. Donc ayaki ne kaka ko sala be émission na Afrique. Parce que famille moi si na ye na famille na bango bazoyoka na te pona makambo ya mama yamba na mamini ya bazoyoka na te na minute o mais o biso to yebi biso nyoso to yebi mama trésor pour tout ezali mama mimi trésor to sala couverture ya mama yamba azoleka na bemission azoloba ki mama yamba mama yamba za mama la bango te azosala ka bongo pona couverture mama yamba po bayebani bango mibale. On a bâti si nous sommes maman yamba mutasimba hango mahamne tu mama yamba mutasimba hango yanga zo sala couverture wala mama yamba mama mimeza mama na fonzi mama na ye malgré beaucoup lié za erreur salama ki mutinyo surtout to kutana na bakuna ba vie mais mama yamba za mama mobokoli mama mimeza mama na ye on surtout to yebi ngala bi putu na dana na yebi na mama te yebi kande Nebi kande tendeke nebi sa mama te na yeba kaki mama yamba le aputu le lo comme le mo mutu le lo na tikola yeba mama yamba wala te ezaka pasi vraiment nzambe ka yemo kwa yebi putu na mama yamba ba yebani ti le lo so côté la mama yamba parce que ba yebani bango mibale ba yebani bakati yango mona so côté la mama yamba za pour mama yamba mais nzambe za juste nzambe wa mawa un jour a côté du cambo un jour vérité robima nango kaka. Autant on y a quitté en Afrique, fallait les kati et pas y a de colliser, l'équipe pas de colliser, à l'équipe pas journaliste, moi coup bazanga zanga tina coup bazanga coup question coup peut-être poser question moi vraiment grave. Il y a que les gars
et puis ba journaliste wana ba chroniqueuse ba journaliste fa aluka ne ndeko Eliezer po makambo mte biso ngza ndeko Eliezer ndeko Eliezer ndeko yabaki maamimi aleka epa ndeko Eliezer po to nzima ye abangi koleka pa ndeko Eliezer po na mito trozo kutata na aéroport Angile azozonga azongi pe ka bonga mo ndeko Eliezer ta maleke pa ba chroniqueuse et pa ba journaliste leki pa na bango pona nini ta leka ki epa molia para leka pa molia ndeko Eliezer ba solola aleke pa ndeko Eliezer te yona zongi po ba journaliste ba question ba retourner zanga tatina ba retourner ba question moko bongo kaka moi sina yo mama bino mayamba abeti gaga mama la bino sali bo mama la ba aleka pa ndeko Eliezer ndeko Eliezer nemta bandaki makambo ngo bakimi ndeko Voilà, merci, chers internautes. Salut à toi, Annabelle, difficile à garer. Bonjour à toi, Rinana. Bonjour à toi, Judith Bongo, au niveau à Lyon, Bambote Nayo. Salut à toi, Super Annie, t'es le vrai chéri à Lyon. Madame Motima, Didier Masuki, Bambote Nayo, pas aux allées. Bonjour, donc, trésor pour tout, à Kenagi King. Mais au Kenagi King, moi, je vous dis que Akenaki na Mama Mayamba na Kinshasa. La minute où Mama Mayamba a na Kinshasa. A na Lubumbashi. Parce que même bande de rebelles, il y a trésor pour tout. Baza très fâché. Bande quoi gaga bande quoi trésor pour tout musu c'est belé, on va dire vérité. Baza trop fâché dans le Cambodge. Ce n'est plus le cas. Est-ce que Nzambe a abandonné Mboka na biso Congo ou comment? Bandeko basi nzoto na bango eza sur la valeur à niveau internet. Oui, c'est vrai, nami bali pe mais mingi autres za komona banzoto basi na internet. Oka babundi. Oka moko atindaki mbali na ye vidéo ya bolumbu ba publier mon internet. Nous autres, moi, si et sambo d'un niveau moko vraiment impossible au niveau internet. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté congolaise? Makambo Oyo.
nini eza koleka na communauté congolaise penza bandeko bozalaka mboka moko bandeko basiko babundaki na Allemagne eloko liboso na koyebisa bino ke ezalaki bawelaki mobali te. Bonjour à toi Marie Meta, apôtre Paul Mago et Chibangu, bonjour à vous. Bawelaki mobali te, bawelaki mobali te. Histoire ezali boy, on a eu ça, histoire vraie. Tango bazalaki kobunda bomonaki ndeko mwasi oyo tango bakoti na metro alataki kompla liputa rebon ya liputa ya mulai bandeko bafana na Allemagne na ville ya Essen bana Allemagne bazolanda bayebi ville ya Essen ndeko mwasi oyo nzoto na ye emonanaki. Salut à toi Jili Mubenga, merci à vous, merci beaucoup. Ndeko mwasi oyo nzoto na ye emonanaki la koba on est pour la bêtise ndeko oyo couper na yakati emonanaki ya mundu na video wana kombo na ye Anita, vrai nom na ye ezali Anita. Et mobali na ye kombo na ye Claude. Mobali na kombo na ye Claude. Bonjour à toi Olga Mukalenga. Mobali la fille comme na ye Claude. Moi c'est comme na Anita. Et la fille ye wana oyo akweki bomaki bilama na ye elongwaki tango azo landa mninga na ye abundisa ye na se. Alors l'histoire c'est quoi? Oh la zone c'est une histoire ya kati, c'est une histoire vraie. Bon landa oyo ba nso ba lobara te. Ngana kina uluka toujours information la source. Claude wana mobali la fille wana Anita oyo nzoto emona naki. Voilà. Merci Malaika, vous mille oui, bakome kokanaka, c'est pas grave. Alors, Claude wana, bonjour à toi Sami Ndombele, ami d'enfance, salut à toi mon cher. Claude wana azaki na neve na ye autaki Afrique du Sud. Bon on a lisolo bien. Neve na ye autaki Afrique du Sud. Aye na ville na Essen en Allemagne. Ayaki mais destination na ye ezalaki fallait kende France. Des Allemagne comme pas cousin na yo après au combat pas oncle na yo et après au continent France. Oncle ayambi comme les Claude Mbali a ami wana. Ayambi ba ozaza na bango. Et la fille wana Annie. Bonjour Claire Moukadi. Bonjour à toi. La fille là oya bundisa ki Annie. Kobo kama azamo na mwasi me kombo na trésor. Azamo na mwasi me kombo na trésor. Salut à toi Dani Bokombe riche émission Dani Bokombe tsunami. Salut à toi. Pese langa leki na bambote belé. Manuela Kitoko, pese bambote belé. Ani bazalaki ba master na trésor wana. Bazalaki ba master na trésor. Trésor za mona mwasi. O abunde kwa bomone kate patola pembe ya koyaki. Bazalaki ba master. Et la fille là trésor azala bana 4. Azala bana 4. Mibale abota bango na tata mususu. Moko na tata mususu. Et 4e enfant aye kobota na neve ya Claude wana mobali Anita. E bananga ni babota boyo kalisolo matata o ndenge bandelaki. La fille wana za ba fille na ba fille wazali ba ningana trop na pota wa ningana trop. Na rozela bino Dani Bokombe kitoko. La fille là trésor aza ba fille o ba ningana na Allemagne. Ba ningana trop yango bandeko moko na vie. Soki mobali nazo pekisa ona mutu abike mwasi chéri na ngala pekisa mona moso na linko komona yo na yete. Il faut boyoka. Il faut boyoka. Et même chose parce que moi ça zo pekisa mobali na ye. Non papa, garçon yezolanda na se blague na yete na lingite. Bo pesa na ba mbote mais bo za na pena na yete biso mbali photo yo ka pe basi. Mais o ezaki le contraire mobali nde ya Anita baleko pekisa Anita na fille wana trésor wana. Pour la ne baleko pekisa e amona ke déjà kaza fille mo mutu likolo.
Mais la fille Anita, ce que la fille, c'était pas pour faire des bêtises ensemble. Non. Alinga qui n'est ça normal. La fille Anita a dans l'église n'est Sambelak. Pour l'église on a nevé à Afrique du Sud ailleurs. A même vie jour muso azumi massa ne trésor a même l'église na bango. Anita même fille on a trésor na église. Et les kinango a haute église abimaki et jour mususu a même sou Anita ngo a même sou trésor na église et a même sou neveu ya mobali na ye Claude mobali Anita comme Claude a même sou neveu na ye na église. Tamba comme na église wana. La fille là trésor a craqué neveu ya mobali ya Anita. Donc a craqué mwana kasi ya Claude c'est comme mobali ya Anita. Anita on a zo ba ko isaki na se o nzoto mona naki. A craqué. Tant a craqué Anita comprendre. Elle a fait comme le blague Anita tout pour na neveu mobali na tout boye. Et batant bazongi na ndako. Couple ba sololi. Moi sinon ba Anita na Claude ba sololi. Baby si Claude, baby si pardon, baby si mona kasine wana komboni na bosani au de Afrique du Sud. Baby fille wana oza kolanda biso to lingi ete. Déjà destination là eza France. Lingo ke nzana France mali mais tika fille wana. Bobi ka biso mibali. Ndeto bara la chair est faible et pas devant bassi. So on explique nzoto est comme faible koi. Nzo kapeta bakara ki ona ye mobali mwana kasi ya Claude yepe akoya ki na ye. Ba kome osola ba omuli ya poto ko osola téléphone, réseaux sociaux boye. Et puis ce jour mususu la fille a bengsi neve ya Claude na ndako na ye. Mais couple na bazo sepe na bolingo wana te bazo sepe na connaissance ba sala gité. Pour ba yebi caractère ya fille wana trésor ninga vivaka na Allemagne. Ba yebi. Mobile ndenge na garçon na jour sur ndenge na ba pesa ni rendez-vous na fille wana kena ndako na bango les garçons kena ndako fille wana fille wana za ye moko abalate na bana na ye abalate garçon akei kuna neve akei na ndako fille wana tanga akei voilà umela ki kutu te na Allemagne umela ki te même pas un mois makambo tout est salami même pas un mois tanga uta Afrique du Sud ya Allemagne même pas un mois. Noko na moni ke non mona kasa umeli ba yebi ka kene pa fille wana agne otala e noko aye alandi garçon la ti e pa ya fille wana alandi landa ka fille wana mais position o noko ake okuti la fille wana ezali position mo ya malamu te ezali position mo ya malamu te ya mabe. Bon, pour ça, on va mettre au sens ni toi, mibali. Noko, façon à écouter la négociation, à sentir que, moi, c'est un bali, bah, au église. Un abbé église, langue à mikolo. Église, bah, au samedi, l'ambetu. Bah, au samedi, l'ambetu, au église. Noko, n'est pas mon là, noko, c'est pelité. Ben, mon là, casse la bière à token. La personne a fait, au faut, la fille, au hasard, bien té. Et en plus, les gars, au Afrique du Sud, azal atika mwasi na ena bana mibale na Afrique du Sud. Nzoka ne bakutana ko na jour bakutana ko wana nzoka bakota ben église bali ba communion ba meli ba les sept scènes ba meli ba vino pour comprendre ba mikolo pour comprendre. Nzo bali ki communion bali ki mbuma ba meli ba vino neza la raka. Et la fille là sikoyo trésor wana a comprendre que couple wana bazolinga relation aye na garçon na te outaki Afrique du Sud. Bonjour Karine Ditou. A comprendre que bazolinga relation na bangote couple wana. Noko abimo le quoi nzela na France, fona que tika na France. Ake otika mona kasi na France, mona kasaki na France. Mais le quoi bazaki na ba téléphone déjà bazaki ba téléphone, la fille là en Allemagne azo benga sikoyo neve ya mobile ya massa na wana Anita. Akumko benga donc net ka konzeka bolingo boye. Et les garçons a ebisa bino ngalo e kusimba te puisque ngai na mosi na bana na tiki na Afrique du Sud. Donc on a décidé ba monter. Mais aussi l'autre jour il y a na fille yango ba pesa pe mabonza. Voilà, ben juste ici, voilà. Ba pesa pe mabonza.
Voilà. Donc, ça qui nous sommes, c'est moi, ça, l'église. Les communions, passer ma bonza, passer ma louange, ma adoration, ma moutou, na mbé. Ça qui n'a pas venu sur la chambre. Garçon a petit fille, wana ndemwana. Alors, fille, wana, et puis ça qui passe. Nous avons un garçon qui est wana. Atikele vous avez minae. Atikele vous avez mis garçon wana, mwana kasi wana. N'enga robot la 4 mois on a bien ça na 4. Garçon qui est né France à l'Église société et à comprendre que le couple on est ya massa na mbani balinga relation na bangote. Et pas il matata nyonso ekota ki yango wana. La fille Trésor a comme ko finga siko massa na ye wana. Oza jalouse. Boy. Oza jalouse na nga boy. Olingi nga ite boy. Et pas il matata nyonso e bandaki yango wana bandeko na nga. Yango na ndenge ba kutana na gare. Na libula métro. Na ndenge ba bunda ke komi ozo finga ba weli mobilité faux archi faux. Histoire vraie yango o nga na ebsibino. Ba weli mobilité. Na ndenge ba kutana ki epesi mobulu na ndenge ba bana ko bunda. Na ndenge ba bundi mais sikoyo Anita wana o mnelo nzoto mona yezaki na masa na masa ne o mona ki na video azoki ko benda sikoyo Trésor wana azo benda pe pantalon azo benda pe nini sous-vêtement pour y batika pe bolumbu. Mais la vidéo ezali belé o batia ko na kuzaki ya mukie et makamla niveau oyo bandiko nanga e comité na niveau ya l'état allemand. Déjà batia ki ba journaux na allemand kuna batia ba journaux et parti au Moussou, c'est Manita va porter plainte. Voilà, ma comme le niveau. Bandiko Bassi. Quel que soit le problème. Pourquoi que les gens qui ont besoin de la tête, peut-être que les gens qui ont besoin de pensa la vie normale, boye, mais comme ils toujours dans la bitumba, bana, ba la télévision, ba tout le monde nous autres, maman na bango siko bulumbu. Bande comme mobali bakomona bande ko fi wana mususu pe bakomona vraiment to kende wapi tozo koma wapi bande ba congolais tozo kende wapi ola no yuma te so ba bunzu na nzela obiba OK c'est bon to kuta mkomsuka na OK na ni problème te obimino yuma te ndeko nanga obimino yuma te la place tout ça o moni ke batata te o solisiko na muté boyo lukato bundanga et to sola siko bien problème angozani qui est la place publique, qui est le monde qui comme un téléphone à paiement. Moi, je suis à filmer, il va voir dans les réseaux sociaux. Moi, le problème, pas filmer, il va voir dans les réseaux sociaux. Moi, surtout, ma voisine, quand ma voisine, il immeuble, bon, en gambouane. Bah, tu filmes maintenant, tu as pas le corps, tu vas te zoom. Moi, sur le téléphone, la caméra, tu zoom. Pourquoi pas ça image en gambouane, tu vas pas voir l'internet? Pour gagner quoi? C'est que, on dit qu'à Trésor, on a yé moutou à préparer qui kouana, ba kale Anita, so ba koutane nanzela, ba bundisaye. Yé mta préparer qui ba léon. Donc, histoire est comme une moi. Faites attention, faisons attention, ma comme ça, Mickey, Mikata, ba fêti, on a, nous on a qui est petit. Faites ça va tout bien normal, peut-être donc, ça sentiment fait tout bien. Bien, vous pouvez filmer, vous pouvez internet, vous pouvez faux titre. C'est vrai, Jilimo Benga. Oza yu mate, oza ne vrai yanke. Oza yu mate, so boy no bitumba, yo oza vrai yanke. Pour mutwala siko, quoi le gars problème yo boy ki na yo. Yem ta tika na dette morale. Yo ta marno tête, o tia ta la tête basse. Donc yo ça problème te. Il faut tout ça avoir attention, tout ça vraiment attention. Biso à Congolais comme Sony. Bah nous autres base comme samba boyer. À l'occasion de regarder boyer une vidéo dans internet nous autres à moi. Oui, quand la base c'est Congolais, c'est Bangolais, Sony la communauté. Vraiment Sony. Sony la communauté. Tiwa pe OK na makambo tiwa pe ko sila ti jusqu'à quand? Makambo. Eza maoming bandeko nanga to sa maido lisolo wana eza ndenge wana donc zani bozo yo kate ko bonjour à toi Karine Maya
Oh, bah, oui, là, mobile, n'est pas besoin de faux. Faux titre, l'internet, tu peux aussi au la météo, bah, oui, là, mobile, la fille Anita Abala, naïe, Abala. Asa mobile, n'est pas né Claude. C'est ça. Bah, nous, bah, si vous savez, vous savez, attention, vous savez, vous attention. Pour te, comme si vous êtes dans vous, bah, mon, bah, film, sous Yakini, écoute, baza moi ma hel baba meko bunda baba bo me nega wo ikomo le kana pote même ba fi akini ba bunda ku du bongote to komo kama makambo voilà merci les capirotos sur la lelo yango wana les caméras c'est nous lelo yango wana to vous avez notre amitié donc merci na bino tout bolandaka émission vie du public nzamba pambola bino. Tout ça toujours la semaine, tu recoutes à l'issue pour un nouveau numéro. Il y a émission nous vraiment. Nzamba Pamolabino, merci beaucoup. Bambote Nabino, tout le monde a envie du public. Bonjour à toi, Judith Bongo à Lyon. Super Anita, le vrai chéri à Lyon, on a monté Madide Masuki. Bonjour à toi, Bijou Mapangu à Lyon. Bambote Nayo, Bino, tout Bino, tout. Didier Masuki, Mobada Mande fois Pembe. Public. La différence dans la différence. Votre meilleure chaîne de formation.